na bonzambe na yo e. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Émission ya 100% bonzambe et ye wana pona ko sepelisa bino. Yo oyo ozana posa ya ko adorer nzambe, exhorter peuple de Dieu. Prédication, campagne, intercession, débat biblique, musicien. Yo oyo ozana posa ya ko la promotion ya album na yo, olakisa talent na yo na mokili mobimba. Avec moko vous abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko émission na bino 100% bonzambe oyo ekozala présenté et pas na ngai moko la servante de Dieu merveille miezi gracieuse. Que Dieu vous bénisse. Canal moko oyo esepesaka bino lelo tozali awa bisipa yiwapi na sanatorium na orphelinat oyo babengaka kakage oye elongo na fondation Lucia Adelaide oyo awa na ngolo eza kokambama epai ya profeta Timothée awa nde toye mpona kointrega babiloko oyo esombamaki baguardanapu baloso masangu biloko ebele oyo tomemeli orphelin oyo baza awa. Alors na tombeli bino tolanda oyo ezali activité déjà pe makambo ezoleka awa mpona koyesepesa bino. Merci. Oui, je te désire au plus profond de moi. J'ai soif de ta présence. Comble-moi de toi, mon âme te réclame. Viens Jésus en moi, partageons Seigneur les instants les plus forts d'amour. Como está representante desse lugar, o que tens a dizer para saber as coisas? Olha, realmente, quando vieram ontem fazer levantamento, né? E vi que o grupo está mesmo interessado com essas crianças que estão aqui. Olha, eu não tenho palavras, só Deus recompensa o vosso coração, a vossa intenção, o vosso compromisso com Deus. Muito obrigada, porque realmente as crianças que estão aqui precisam muito de apoio, porque o centro vive de doação, vive de doação de cereais de alimentação, material escolar, higiene pessoal, limpeza, tudo isso vem, né? E ontem eles já visitaram tudo o centro, até camarada dos meninos, até biblioteca. Olha, agradeço a vocês por esse gesto que vocês estão a fazer para nós, sobretudo para as 92 crianças. Deus abençoe e fortaleça sempre. As crianças precisam muito de vocês, porque esse centro é missão católica, mas não basta só para isso. As crianças são desse povo, né? São desse cidadão angolano. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Merci. Adelaide, ozosala vraiment mpona baorphelin remercier mpenza Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora em nome de Jesus. Como Bartimeu,
Eu preciso de milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão. Obrigado para a mamãe Louça, prestante do mal, a doação aqui no nosso centro Cacás. Sejam bem-vindos ao nosso centro Cacás. Muito obrigado. Muito obrigado para todos. Espera ainda agora. História agora. Sim, agradecemos muito. E nós todos somos da mesma família. Fala. Muito agradecimento que nós temos. Nos trazer muitas águas. E a nossa mamãe hoje. Muito obrigado. Na Fondation Lúcia, trabalhou com o PSB na Oferina. E agora o PSB não merci. E agora o mano que somos bari a utike. Acabou. Lúcia, muito obrigado por mandar essa coisa para nós e nós agradecemos, queremos que voltarem mais vezes. Obrigado. Merci, irmã Lúcia, Bissom, Tosepeli, Bom, Bissom Milocoio, Bissom Telengue, Bissom Topesi, merci e quero mais ver. Já ganhou chega merci, topesi Nzambe merci. Kotaza malamu na pe mapesi biso na ngolo asali biso. Merci na notre leader et révérend Maman Lucia Adelaide na niveau ya Hollande. Topesi yo mbote tika Nzambe ya bofele, Nzambe ya baveve, amona yo, apambola yo, Nzambe ya sepeliki, atombola yo lisusu. Toza awa na kati ya Orphelinat na 11, tozwami na mopanzi ya Shoprite na Palanka, toye ko visiter bana na biso oyo baza ba orphelin, toye ko kabola moi quelque chose elongo na bango oyo Nzambe apesi, toye ko partager na bango oyo tozomona kosala moi geste ya mokie oyo na kati ya Fondation Adelaide oyo ezomi na kati ya Angola awa. Yango toye kosala moi geste oyo na Orphelinat. Toza na directrice ya Orphelinat awa, ozomona bana bazawa malgré misu baza na kati ya ekole, bamisu baza na kati kuna baza na kati ya ekole déjà, mais bango baza nanu libre nde babimiseli biso bango tokabola mwa eloko moko Nzambe azwa lokumu. Fondation Adelaide, Maman Adelaide Lucia, Nzambe apambola yo esika ozali ya minene landa yo makambo ya sika ba evre ya boye batu ya boye nde toza na bango posa na kati ya Afrique. Yaya boza na Europe wana mbongo ozanga eloko osala mbongo wana olia $4,000, olia $1,000, $3,000, mais bano ya bofele oyo bapapa bakufa bamama bakufa bazoluka moto osunga bango basali ya Nzambe. Tozwaka badime, tozwaka bofrande yaya bano bana posa lisungi na biso, bano bana posa na biso baosanga bilamba kolata, baosanga eloko kolia ya mukie kaka nde yango bango bana ngo posa yebele te kaya mukie biso tosali yango baosenga epai na bino tosunga bana oyo bazosanga ba livre, baosanga bakaye, baotambola makolo ngulu, baosanga mapapa, mais biso bana biso baolia baobwaka biloko, bana biso mapapa baokata ngo na makasi, mais bango baoluka yango. Tosala effort. Fondation Adelaide ezosunga Nzambe pambana poto basala Nzambe boza na Hollande, boza na France, boza na Canada, boza wapi po soutenir mama oyo, botala ba evre oyo azosala na Afrique,
pour soutenir ye aza loboko moko pour soutenir ye basala nzambe na Afrika wa pour luka biso bokota na kata fondation to soutenir bana ya bofele to soutenir ba veuve to soutenir ba maman mikolo ba prisonnier ba to basana kata bopito to soutenir bango basana posa lisungi na bango nzamba pambola biso bana nyonso ya discipline oye quand même pas un prophète Timothée nzamba pambola bino nde bo soutenir organisation to ko soutenir fondation ya Maman Lucia Adélaïde Zambe a pambola biso nyonso merci. Elle va parler allemand. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa. Era quarto de baño. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir Cada momento quero comer. mais alto. Não por ele comer pouco que está dizendo. Se ele come, porque não há banho. Pior é pior agora tempo de frio, mas não é nada, em Europa pior de tudo. Essa é a minha atividade delas. Parabéns. Parabéns a vocês. Ese poco tempo, uma senhora ofereceu essa exclamação até a televisão. Ele dizia para esse homem. Olha, diferente, aí era porque ele esse já é Maman Lucia nzamba pambolo na moteya monene ozana bano balobo bano balobi mpo na yo babi nzamba pambola yo ntango madre alobi yango anga bona Aimé também falou sobre ti, Maman Lucia. bipambwama kende Grande bênção para ti, Maman Lucia. bano mikolo baoya sante Essas crianças já vão ficar com uma boa saúde.
abi pangwa malisu This name abençoa maman. bandeko ya poto bandeko boza na poto na Afrique moto ezopela Aqui na África tá bem quentinho. oza na mwa 100 kwanza na yo Sei que tu tens lado. sunga biso sunga Pode nos ajudar para ajudar esses órfãos. wana posa numero na biso Precisa nosso número. beta 00244 00244. eza code na biso ya Angola É nosso código de Angola. obeti 949 9049 57 57 46 46 60 60 949 9049 57 57 46 46 60 60. otie code ya Angola É nosso código monde de ati Angola. kozolanda biso Nosso país está nos bana ngo precisando. baza na posa lisungi na Esses biso filhos que precisam de ajuda. tosunga vraiment Vamos lhe ajudar. bafondation nyonso baa na poto Todas as fundações que estão lá fora do país. baong ONG, bosunga me ajudam. bosunga Me ajudam. malgré ye toza na A ye nossa irmã que está aqui presente. azosenga lisungi Ele precisa muito ajuda. Obrigada, Mama Lúcia. Eu digo merci, Mamãe Lúcia. Obrigada, Mama Lúcia. Merci, Mamãe Lúcia. Olha para essas crianças. Tá lá, bana, olha, Mikie. Muitas crianças Bana dele, estão mamãe. abandonadas pela Batsundoli, família. bamona, balabala. Por isso estão aqui conosco Yango toda para na bango formar logo. essas crianças Tô a sunga. enriquecer pessoas no futuro. Baza bafitir na biso ya Muito lobi. obrigada. Merci. Orar para nós. Bondela po na E biso. precisamos da sua apoio. Tosabe na posa ya apoio na yo pensa. Obrigada. Merci, Mamãe Lúcia. merci 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 topesi nzambe merci na bolamu na ye oyo asali biso lelo elongo na fondation Lucia Adelaide ya koya kokabola mwa 100 kwanza mwa eloko na bandeko ya orphelina awa na 11 na Palanka ekipe oyo totambolaki nango lelo yango oyo toyaki kotika moi quelque chose na orphelina toza na basali ya nzambe bazali awa toza na mokambi wa mama toza na moyembi munene CRV toza na bandeko nyonso omoni awa ekipe malgré activité nyonso to eloko nyonso bato nyonso bayaka te bato mosusu baza na baoccupation bato ya misala bato ya nini mais oyo nzambe asala ye tomonana bango oyo toyaki kokabola esengo to mwa quelque chose na baninga yango lokola nazanga moko te église sepelike ezo remercier mama Lucia lolenge moko bana orphelina baremercier ye basali ya nzambe mpe bakozanga liloba te mwa liloba moko na baninanu na mosali ya nzambe paster Moïse ezo remercier mama na idée oyo azwi ya kosunga babola eza vraimen publique eza vraimen koapuya yango lisusu ezala vraimen continue esuka na nzela te esalaka yango ntango nyonso nzambe akozanga te esalelo lisusu ya ebele en tout cas topesi bino to yo kuna merci. ayebi kosala acte fete vraiment tosepeli nango makasi naloba mosali ya nzambe vraiment tuka nakoki nzambe apambola yo azokisa vraiment ya mingi eloko moko te na bomoi na yo ezala kokauka donc mai ezanga te na ndambi na yo tunga na yo pesani eloko te a cause ya acte oyo osali ebele baza na bandongo bazali kozwa bangongo na bango mpona kosengela yango neti ya pense ya kozwa mbongo na yo mpo kokanisela bana babola vraiment tuka l'éternel de Dieu bénisse encore merci
eza vraiment na esengo makasi komona vraiment eloko ya produit de levi oyo azosenga pauvre akotisa nzambe niongo na niongo okoti nzambe nayebi te combien ekezongela epai na yo mingi bazolia bambongo ekisa bambongo na distraction mais eloko osali bayasuka te ezala ebandeli te donc continue yango vi na yo mobimba ngai etate chante remerciement eza na mwa axe na mwa nini mama yeline nzambe apambola yo na nyonso osali okotisi nzambe nyongo okotisi nzambe nyongo yebo mokamera mama ide kasi tena masomba timoteni wote makolo sekisana wote makolo ila kuta amema yo mosika akende otina suka ya Começando a você, vamos agradecemos a Deus, damos muito grato à mamá Adelaide, pelo gesto que a mamá acabou por fazer aqui. O que eu queria dizer à mamá, Deus não abençoa uma pessoa, Deus abençoa pessoas. Quando Deus nos dá uma bênção, não é só para nós, é para nós compartilhar com aqueles que estão a necessitar. Estamos gratos pelo ato que a mamá fez. Não são muitos que fazem isso e agradecemos e agradeço também o representante aqui em Angola, o nosso reverendo, o nosso profeta Timóteo, por receber da tua parte e não subguardar a coisa e levar, porque se fosse um pastor orgulhoso, não poderia chegar até onde ele chegou. Estamos muito gratos e Deus abençoe. Mama. Ithetha mama lusambothi dindi mina ngoluzinzando. Bakidindi mubantu la ofele. Sambi mala ukulombele mama lusa. Udukile benidiyaka ku. Beti kuyindi la kamsazo. Tuvueta maputa, tuvueta polo kuna ngolusitata nzana. Tutondele. Merci beaucoup Nabilo Nosso Bolanda Kibiso bomoni déjà awa tozaki na kati ya orphelinat oyo ezwami na 11 na sanatorium donc fondation Lucia Adelaide oyo ekambami awa na kati ya Angola epai ya profeta Timothée Bambula eyaki kosala geste na kati ya orphelinat awa bomoni bana oyo kama bazozanga ya kolia bazozanga lipapa bazozanga mwa elamba mais na makasi bokasite ya fondation Lucia Adelaide eyaki awa na mawa wana ya kosunga bana oyo alors topesi merci mpona initiative ya boye mama nzambe apambola lisusu bisika ebimeli ya mingi mama Lucia yo oyo oza na mbongo me mbongo na yo ozosala nango buzo batala bana oyo mama bazozanga ya kolia ya kolata bamama nini ezangi mpo kosunga bana oyo alors mama na acte initiative ya boye mpona mama Lucia merci beaucoup totombeli vraiment ya malamu mingi na mosala na wana entreprise na yo déjà pour la biso merci. Au revoir à la prochaine. Bravo.